pambola nzambo ke kotambo oke yoke l'église soit koka kite nandinga bimaka ke église mususu biso to vanda kinano ale biso pe sainte soit mais biso la place au koka ko mema biso les tantos zo bango to zonga ya boya ki tu vois là où maintenant là où commander moi je me dit c'est là où est posé biso ba problème si quoi moi dans l'église azako sala rôle dans ezaki une église koyemba Yemba, centre le terrain ya zo yemba ma miso zo bimoyo zo yo ka adoration zo tangiso ma miso. Bongo yo zaki na engagement, yo zaki na engagement en église. Nga za diaconesse, nazala ki diaconesse. OK. Loko to mekto. Bonjour. Ya muninga zolo bakanga na miko muninga zolo ba. Non, kanga na pese mbote te magana kanga na miko. Wala nana. Te maga. Bongo la yebi o chance na ba kombo. Yo kamaga bonga na mago. Na bosa nyoti ya kangano mikoto sunga ndiko na biso. OK. Mama nanga. Ngai ni nazawa na sambela na église moko te ya ba pasteur congolais. Ngapi na bande ko sambela na église. Mais pasteur na soto manoko no sambela na église a chaki basi bazeme apena silika na sukula maboko na zonga na ndako. Mais loko ndengi na loba. Déjà yo za mama au sambela na église mwana oyema na chorale. Éducation ya ndaku na yo mwana linga na dédication te intégré parce que ya kutenanga bano yema na chorale alinga za la éduquer parce que na Saint-Esprit il faut kitisaye bon non c'est comme même yo na papa ndenga na zalia ngai na numéro 3 ngai numéro 3 la zo yembisanga numéro 3 la check adoration achabi mama ina kene église ngapo pe na esenga be église no kokene na ba pasteur wa likosho no sa kunani na biso ko lingo sambela na ndako buka mabolongo bible lobi tokende biso na toto sana banani ba disciple yo linga ko koma nanu mosali ya nzambe na ndako naona mobali naona bana na bino en plus bino bozaki yo na papa na bana biso nyoso on était ensemble tangu yo moni ke mwana zo sala makama mabe yo linga ko koma akoma ki era komi ko sala. C'est pas azala qui na mabe. Siko lelo ezo continuer to kiti. Bon, nanzela lisungi ya molimo mo santo zo sala. Ya molimo mo santo etika kapana te botika biloko yo. Ya ngona bi nanzela lisungi na ye azo kiti sa vraiment ki mezo. Ke kokoti sa molimo mo santo en éducation bana te. C'est parce que ça maître na biso numéro 1. En compte as notre maître mama to bosa na eloko ana te. Wana eza pona yo mwana mama. Wana aza le maître. Donc eloko kana reporter tous à la vraiment makasika na bana pour bana te poto te mutebota kasi nous les parents. Oui. Donc on rôle ba merci vraiment aussi. Merci maman na nga téléphone na ngai soko lingi conseil toto solo la téléphone na ngeza na YouTube obeti bébé zela obeti Magali lo mama la star na YouTube ozuli numéro na nga esuka na 77 pour moi na lobeza na za kale to solo na privé. Ça va yaya. Bisous maman. Bisous ma chérie. Jolie zela ko kita non te ma jolie excuse. Ma jolie merci beaucoup solo ni va kitoko maga ba bisous, ba nyonso ba bisous to tapoter. Na lo ma jolie. Na remaka ndenga mabete biso so za na église atati na baki sasa wana. Ba mama diagonesse ba pasteur omona bazalaka bi na biso bandini. Mwana okobana vierge mwana il faut ça la boye mwana il faut qu'il ne bozonga boye mais bon remarquer que bino mona banda kuna bino bana lesa le makati par rapport na biso na mona lokola tango zoka change église bozoka change makasi na makambe église bosa na même na bino moke bozape na ba famille na bino. Non, moi ce n'est pas les cas. C'est bazaki ba copine ngabana ba copine. Je parle de tout et de rien, sans tabou. Na solo la, moi na musu ya mi balaza na 16 ans. Maman na yebisa ke mama yebi dinga bakali la mais na yebi uteka ayi singa mama je connais nga c'est oui, il faut que na yebaka. Mama na lobaka nga za sans tabou na bana. Donc ngako diagonesse oyo asolo la de tout et de rien. Ce qui t'atchaki na la poste na parce que ba yebaki pourquoi je suis pas quoi za faire mais nazaka na tabute munoko nanga o lobaka il s'agit ko loba kombo ne loko na lobaka na bande ko loba pe na lobaka tilelo. OK. Yeah, donc eza makambo oyo ngaba na matesi tout on a oke oso na maga
Mais ba passer pe bana na bango mingi ba ga éducation te hein, ça c'est vrai. Te ngape na wana te ngape na bana copine. Ngape na to solo la de tout et de rien. Et voilà, donc je comprends pas pourquoi les bans n'a pas changé. Pourquoi non ça me ça la pe mama bon mage ba komi na 16 ça ko bota mwana msusu na ndaku na yo oyebi ba camarade ya mabe na net yo za mama moboti. Par exemple mwana camarade no na ndaku ozotika mwana vanda ti na chambre na bana nao ti na 0 non bango kutu bwana ezala te bango bakenda bango babima les restaurants balinga na bango te c'est rare soirée moko boye rare fête anniversaire ça dit maman oyo ezali parent mwana na itanga ye na ndaku akozongisa mwana moninga na aire ya malonga oui à partir ya ba 18h30 à 19h bana il faut bazonga na bandaku na bopo bakina kosukola ba déjeuner balia c'est au bimisa mwana moninga na ndaku note na 0 eto mu camarade amemeli o mwana lali na ndaku na biloko wana soka lali na ndaku no lobi pe mwana ogelali pa mutu agelala kuna oui wana ngeza ati ntuka wana merci maman Jolie mwana kanzamba sunga apesa ba makasi babana de abakoli bebosali befort babiso no bana bakoli te donc ibe exemple musu pe to oyo kaka bipana bino to bongisa babisika musu po babiso pe ba mama africain tozana berere ebele to kondana bana me toza pe na berere ebele o ezo sala ke neti yo lobi dialogue solola na bango me batu musu bazana basolola na babana bango te basolola te nyonso ezalaka tabu osutu kaka bwe mwana yeli ozemi to sutu ki bwe bongo yo soko sololi na mwana te mwana ye na semi mwana tango ayebi likambo taka ekarte makolo nde ah oui kasi ayebi likambo bazat bakosa kapea makasi j'ai rien mais je me suis les capistonné ngapea non maman ndeti histoire obeti maga histoire mama beti na kaisa kango kutuke azam mama mwana mopa ute ko matawa kaka epa bandeko na bino moko kaka ya TikTok maga mwana na amati alobi yepe akendaki église moko boye église ana azali na église na ba parents na ya longo église ba parents na ya ki côté église na moko église ana pasteur asakaine pasteur apesa frère mo ba uta kisasa zana mukanda te babalisa bango mwana bala libala kasi yango ne tolobi ke mwana za éduqué te yaya mwana soko aza éduqué même ngani ngina mukolo boy ndenge na zana poto si un problème il faut na zana maman nga tout à solulane rien à voir quand maman il faut tunanga parce que nzelo yo tambolo yebite mwana pa mwana wese mama tana tambolo na ngina école na kuta na bambali boy mwana yebisinga boy ah oui babomba ya babomba ba yebi makambo kolega biso le bina onda mama gali moi le moi lo bakabi na bana misusu ozomoni mwana muke mazana makambo ba mama 40 déjà biso mwana za kofungola miso na internet kofinga mukolo ça c'est pas bien bon bon c'est la note so maman Rosette to yo kaide na ye maman Rosette oui bonjour maman bonjour yaya to yo kayo maman Rosette lobi omoni awa na kati ya réseaux sociaux bana na piso ba pomani tozoye ba tema mwana utu wapi j'espère que ozala ki a hollandais analyse olobi nini. Oui, maman a dit que ça vraiment trop mawamingi. Mais nga lo ba mama elle est Sandrine, arrête. Nga zanga moko na zanga mobala nda kuté, mais na zanga mwana nga je ne suis à 20 ans. Mais na zanga na les ça na mwana te tu vois. Non baka éducation, arrête. On va pesi biso na ba parents na Afrique, hein maman. Ya on te pesa ba. Pesa pe ba na biso, hein? Yango to pesa ba na biso. Bravo. Avec 20 dimensions, arrête André. Andri to salio nini Andri to salio nini Andri ya pesa e bombo lo ba kezwa gato là azosala nini on alternance na comptabilité tu vois moi si Mayele la première mais dans mobile té ça quand t'es dans mobile c'est faux maman pour mon expérience d'engager beaucoup sur avec ma fille tu vois depuis papa n'est docteur en Afrique mais ndo dans moi na boko limona ngamoko bakama na ba yebi na sala fait ça bonne nda quoi daki baba ko honorer ba tout plein tu vois. Merci. Là mais là à l'université alors ça la alternance donc elle travaille en même temps comptabilité attends à ça là oui
wana bana boye soki natali mwana nanga azokoko te na bengi yo mais naza mobali te mais so tali mwana nango ndima te Félicitations, maman. oh merci so oya ndako nango ndima te mwana yo trop respect arrête André tu vois mama pesa no André bomboko tosale nini ko donc ezaka azana se déplacer kaka ezaka atekaka po kaka oza mobali te nde mwana fois raté c'est faux c'est faux au moins on a bima yebi te quand le bana dans ces affaires tout en fait aga mbinga de kinga munene tout ça mais so na mo mpeke ça va pas na beti liboko na mesa boum atiti biso ba mama ba congolais to liaka semuluti e mo peso kande le pepe bo koti mo kato couper pambe bimi alikuwa mazabi natika ndako ningo yinda moto ningo pele ayebi donc abangaka ngabi oui là so kikito kwa deuxième naie au monde année prochaine aussi ça licence naie la comptabilité c'est ça un peu dans un bébé kaka c'est vraiment ça passe faut et puis qu'on appelle en rigueur dans rigueur quoi et qu'on se laisse te que waza mwana mundele zo kola poto poto mama ba baby si bana na bango kaka mwana poto mwana non solo na mwana non qui ouais chez toi ba fille maman eza bongo mwana mama ah par exemple mwana nga moi si 20 ans bravo ya bobo kela mama ba ker numéro 3 kuna betelo pe maboko yo numéro 3 betelo maboko bisous merci attention tu vas tomber bobé tie malobomboka yo bonjour maman Nyoso parce qu'elle a trouvé vraiment live et c'est intéressant. Merci. Merci Aya. Nako frère ba place sincère. Mama gana banola no kala. Na kala de la pena parmi batuno balandako. Pour obandolo be la plus ka ba conseil ba débat. Ya jo bonjour. Na kala. Mais faut la sincère à un moment donné na retard kolanda yo. Narite kolando pona mona ki makelele côté plus na makelele mo batirema mais ngala trouva comme mieux na ba conseil na ma solo msusu keta mokota msusu ba problème ba bato ya réseaux sociaux na mona ka et discriminaka yo elongola kona moi omoni muto kosa mayele mais ozo s'entraîner na ba débat moko trop bas Moutanta sous niveau qualité noté en moloka kana ba débat on va entraîner nango. OK à part ba débat wana on appelle la compétence to na ba instruction sous sokoki opesa. OK. Bravo maman bravo. Bravo solo li ba kitoko. Bravo. Ça la sincère na yebiso ke okotika na niveau ba tota 10 15 20 mais on garder dignité no na ba qualité na yo ke Sarah, merci, bonjour. Mais yango na osala onka lelo na kati maloba te bobeti na biso. Toza na kati ya communauté ya to solo na pembe to buka lokuta. C'est vrai que ngai na bima na mamba komba. Mais bino moko peuple congolais bobimi tant on fallait habiter le 25 ou le 24 novembre. Bolobi ke batika bino bobina bosala. C'est que kota combattant ou longolinga na zongi na mamanga côté. Bon lelo skonde to lamina tongo. Ngana kokota na mnoka mutu tena ibisa mutu yaka ko finga ngai ko sinanga makamuno yaya. Neti bana na so sko ba sale loko wana no sani. Anteke na kata communauté. Ngape na oyana libanga na ngai fona cha na pesa to c'est comme ça. C'est que biloko to le kana na kata communauté. Ngai na koyate ke na kota ba makamba batu boyena bwime soki na moni ke likambo ezaka pe ngai te musu na kovanda ba mama ba papa ba kobenga ngai ke coach bima il faut que ngoloba ya na koleka esa communauté nanga mais ngai na ko assurer te ke mutu soka linga finga nga ya na kopekisa ete mwana mama na non comprendre très bien maman nanga et donc ina le bezani toyebani na réseaux sociaux on se vole pas la face on se trompe pas. Race na bango nde baza déjà moi impolitesse na ye eza équiparaté so monde ba genre batu wana reproche ba kokango te mso explication na yo tawo ezala na faveur a moto oyo aza contre ye et kolinge désagréé et linge kota moi nuit il faut éviter na yo nete so comprendre nga to mwana mama yo kanga na ebisa yo
soki otie wana faut ko éviter komi lokwa ko banga na ko peso règlement ya vie nanga ngai naza mama bana na vana na Belgique naza moyibi te naza ndumba te nazwa mibali ya bato te na protéger na lisaka pe bino ba congolais te naza na kati ya communauté oyo je suis congolaise parmi bana basi to bakoki kosilika mpona kofinga baza mepresse ya kofinga eza na fi moko te akata seleka ya koya kobundela mabele na ye nga na kataka seleka mage totikeli bino bobeta miziki mambolingaki mais si y a un problème eza na kati ya communauté c'est obligé fona loba wana na lobango na obanga te en tout cas na longo siko parti wana na ngeno na ebiso ke ba live no ya boye édifiaka trop et ça la plus grande dame. Okay. Faut que je sois sincère, je sais rien. Il y a ma camarade na babunda qui na landa qui peut-être tant bande ko ba loba na ndenge yo zo loba no yo kali kambango. So na mateza par rapport ndenge sali live na yo makamnyo so expliquer ça très bien. Biso ba maman, toza ba maman to boti, il faut tous la très dire l'éducation ya ba na biso. Na ba tsa moi na nga mwasi na ebisa ke bon. Nga ibobet. Na fingisa mama na ngate na nyokola mama na ngate na bundisa mama na ngate moi ngo cholo bana na quartier na kolaka fi moi zaka très impoli reconnu ngala zaki na tira ba fi ya calme oi ba fi ya ben poli o bazala ba kaba mimona makasi sora bunda famille ba umbe bimea ka kota bitumba amanka deja mama biso na quartier na vana bitumba na bunda ka yangwana si na manke mama na respect ko mama na zo gangi na neki na nga akoma kosula na lekone na kane na fi wana na beta fi wana na quartier bituma na bunda ya wana me ba na bunda ko na mama biso na ke souci à modèle na tout à fi wana na kanda nyos na se retrouver la société dans fi wana ya mutama kasa quartier fundinga na se retrouver la société mama biso lobi akoyate ko po ayebisa kinga déjà za rang social na ngate na me ko bunda te ko na bundi akoyate mama biso ayate heureusement que oncle na biso azaki mo mutu na Congo tanga benga ka baye wana papa babimisa ngamba mona ngale ke parke pona bete ligne longwe koti na mbebo bimbi po tellement zaki poli na quartier donc ba no ba jaba ba famille za soko bunda fo famille mobimba pe bimi ba bunde lié joana na se retrouver quoi zara yemo na bete ti famille zo bima trop tard mais na yebsa sko mwana ngala be monde zabu ngala nyoko mama biso to yopoza do nyoko la ngate natangi ba classe nanga jusqu'à ce que j'ai fini mes études na ke université na bali vi na ngeza tout droit na bali na yepoto na boti bino 4 na mama na papa bino lelo nga tata bino ngaku moko leo les ba ensemble na bino 4 pozala nga a donc vi na nga eza tout droit na tenda tout droit ti lelo par la grâce de Dieu donc aux obligés à kosala vino tout droit Koko tela na ba esprit différent na ndaku noté. Ça veut dire quoi? Tant que yozo bota par exemple, tozo condamné parce qu'il y a plein de réalités. Ozo sala ke basi va se retrouver dans des circonstances différentes. Mais moi na azana esprit ya tata na ndaku na ye. Ingeta. Mwana azana makila tata na ndaku na ye. Tozana 3 bana ba makila différents, ozana 3 esprits différents na ndaku. Ingeta. Famille na bango ezo na ndaku. Na vali take na bina sali yango te o sali na ngango te ndenga na 6e classe tazwa ki bac mama na 6 asali nga fête na ke université tina ina ba ebinga na zwi gradué na nga kuna ndenge yo pose obligé à rendre nga sincère ngeta on nyonso mama sala kapona mwana je suis en train de le faire nazo sala ngo conseil nazo pesa éducation nazo pesa fufu na pesa ka lipa na pesa ka argent de poche pe na pesa ngeta mais non comme ça pour ma biso maman congolaise excusez-moi là le terme mais c'est plus des mamans qui sont vécu des réalités très difficiles na Congo bavana ba milieu reculé faut la sincère tellement ça na chambre était il y a quand ça bonne vie est égal à chambre atika mwana na chambre banda tongo tibutu bravo kilote moko muke na moi soutien on le kabilo na kati ya salon azo amona ata moni lamba sotango aleke lamba wana amoni sana ngeta azui mama kamburger a chauffer tanga aussi ça songi na chambre yeka na téléphone ali hamburger kuna na kati ya chambre ameliji mama olo ba bien mama bande ko bokwa kina ta mama ba fleur ko olo ba kitoko mama ko le bele côté corps ozotala oh mwana na ye o ya na ye azana moi à dire devant maman biso maman poto photo ye bango ba pekisa ko beta oui bien sûr mais ça makamto senga penda
Kota libele. On va ici nous tokangi c'est pas un ennemi 3 jours. Ingeta. Donc la maman ko et quand ici est tristesse à comprendre que auto na sali maman lingi ngote. Omoni. Ngane na zapo na ndaku na lobaka on peut jouer avec tout mais pas l'école. Okosakana na classe cité, okosakana na vie na hote. Ba camarade baza structuré na landela rabia ba camarade. Nakutena mama moko mama wana za muninga ya mwana nanga mama na esiko tokutena école bana abenga pembeni aza marocain abi j'ai une bonne relation avec une congolaise qui était ma voisine. Du coup j'aime bien grâce parce que c'est une fille très bien éduquée, une fille très bien instruite. Ngapi na vandi kanye na oyoke abi nazaka na mutu moko akoza camarade mwana nanga eza mwana na yo. Merci maman. Moi non pas à mon moko éduqué au moment na permettre basolo la ka. Nalandela kabami. Nalandela kaba ba téléphone to pesa po oli ba réalité poto un mot bonde baso rappel à cause on aye moko na ko be na tu es où t'es où pona yeba mais téléphone wana na ko se mettre mama ngani na kota kangu. Te yako tuko kota te soki nini esili benga na kutindela yo télécharger o vana bena yo vandi boye makambo ya zolo bakuna yo zoyo kala no pombiso to sala pona bana loba bebe na tala kango na zolandela na structure ba mina ye ayebinga akola mkola tongo ta sukola lo baké pa camarade soki a prévenir qui 3 jours té il faut pas to prévenir nga ko prévenir n'est pas égal à OK oko prévenir nga soki ba sentation na ngelo biki okendete okokendete en tes anniversaires ya ami intime soki nazo pressentir té okokendete. Donc, biso ba parents, il faut tous être vraiment très dur. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour rigoler. Il y a un temps pour s'amuser. Là-bas, on a biso kolia, comme la moi cinéma ensemble. Pour pas ça la peine, ba complexité. Pour nga pena na kenala bango un mot cinéma tout vandi. Nangana bango. Pour la longo la bango da complexe. Copine a 17 to mobile a 17 que on y va au cinéma. Le quoi na kendate ezo lekele ba yele non. Restaurant na memara bango mokut bakoma kolukelanga ingeta na internet o mama restaurant moko bimeza mo mais toi tu attendais ouais o mona kena bango na restaurant wana bango baluka mama restaurant mo bimeza mo cher eza ngo prix mo beteleza kitoko bonjour mso mwana bitokende tokei to vandi na tata na bango mokutu ebi papa biso ba Kongo mibali biso ba Kongo ya mo bazana bango makolemba okomona ngam na chaka pui bango baza mama bia to mari au moins na kotela bango pe apui papa mema bango tokoke to fandi bali aka na restaurant bakota ka cinéma basala ka vina bango balingi ensemble na kati ya famille pour complexe libanda et mema bango te munila ebisa bango te okei okomona elamba na kosomba na gugo lingi po oyo ka soni te ola tango deva baninga na yo omoni na betelo lisolo bobet na betelo lisolo numéro 3 oyo kapso na cuisine na memi numéro 3 baki no kate suki numéro 3 bimi mandefu tuna nga bobeti na ke kuna ngala no biba kate tu mama na ngai numéro 3 kenaki classe titanga ye ayeko ebisanga mama na zana likamo photo solo ngala na kasi so mona basali ni alobi ndenge bakate suki tu oyo bakate mabe bana kuna na ekoli ba sekiye ko kata suki no sonde mandefu ko mobima e ba moni le quoi deux fois nga bien ça va malasima na ko kata suki na ko tika oyogi c'est ça ba moni ba ko ba jeune garçon bongo balinga mandefu ale sala bango ko plaisir net ki mukolo ngala bi pourquoi zolingo koma kama mukolo. Oui, maman fait excuse toi to ko ke baba to poser na se wana bana na ba komi na ba âge ni à peu près bana na ngai ya liboso aza 13 ans. OK. C'est bien. Na bala mikolo te. Mais na appelle un grand garçon na ngala ndaku on a Sabino aza déjà na le balkwa 19 ans. OK. Bon na la grand garçon na za mwana nga pe na ko le babongo. Vous comprenez? Oui. Bango nyonso na ono lo bana yo bazana même structure bon. Ngala na leki na mobali biso toza ba ofele leki na mama na ngala bete no bisola kufa. Leki na mobali azaki lokola vande dernier na biso na meme na poto azaki yo mto bokola ya bravo. Donc c'est ça. Na azaka la même structure na bana nga. Omoni siko ndenge mwana no liboso aza na 13 ans.
oépargne kota bacamarade olatia ya akokola na likambo na tia kokoma na 26 ans akotanga classe akohonore yo kanga date ya lelo ata ti tokómi na ba 60 ans akola bien mago ebi pourquoi mwana moko awa na États-Unis auti kokufa robo ayebisi ya mibonga nayoka filme oka oloba ngo na TikTok robo wana eza barobot baparent bolingi kotikela bana lesale na batablete elobi yango ata mama na biso mama excuse mama bobete naloba mpe moke elobi ata mama bobete alobi lokwa tobanda kolala na bachambre te nde magaloba tobanda olala na bachambre te tomona bachambre na poto totikeli bana bachambre bandeko mwana akoma na camarade ne robo baroboti wana bapare bele bana bango baza na bango na batablete maga moto awanga nango aza te famila na bapara mosusu amoni ke mwana na aza nango te bana bakoma kosolola na robo wana aza mwa motu monene boye makolo mikie numéro 3 yaka nani yo yoki makambo ya robo ebimi na mokili balobi tabe eyebi te numéro 3 yaka tanga kombo alobi batangisaka ye na primaire yaya balobi robo wana azoyebisa bato bamiboma kotelecharge yango te robo wana limaoto oyoki netushe koma kombo nango natindela mama leka dela yesa bana aza lokola badora mwana akufi eza nde nini aza na 14 ans na ekoli akomi na baproblème na ekole mo basusi ka ya baage na bango na ekole ntongo aye aosola na robo ayebisi robo abi oyebi mikolo se sentir bien te na se sentir kitoko te en plus nakomi oyoka nde bosana miboma bazokoma na bamessage so ye akomi roblox mpe azomiseli message mama olobi na ozoyoka nde tina miboma mama roblox ayebisi ye miboma kasi totala ndenge bakomanaka lokwa na Facebook bakomana lokwa na Facebook mama zizi na yebi abia miboma nanu comme ça totala ndenge tosala roblox sana yebisi amiboma mama tatiana please kanga mikwa etikanga mona kanga ye alobi miboma baosolola timaga yo moni nde nini na oyoka bien te ndeti na miboma yo koyebisinga gloire miboma na o roblox alobi miboma totala ndenge esala amibomi comme ça ntango amibomi nde mama ute mosala ye na ndako akuti mwana na mibomi atala telefone boye message na roblox bazosolola roblox ayebisi amiboma apporter compagnie wana plainte compagnie wana ya mabe noyeba te pourquoi baotika yango bana nakanga mwana ya ndeko nanga otala yango roblox oloba na kati okoki mpe kobima na cousin na yo cousin nanga aza elenge cousin nanga azolula cousin na ye basala makambo ya salite numéro 3 komelanga kombo nango natindela mama leki mpo na bana parce que c'est payant. Bopekisa bana yango bakana bele bopekisa bana yango. Imeoto beta na mutu a reblock yango natala tout fini na maswaza. Yuka mama la reine palobi mwana moko pe na Brésil robo yango ayebisaki ye aboba bapara na ye après ye moko ami boma pe. Yozonduki robo. Bana bandimelaka ya kota bato esprit neti oza ndeko na ya kolinga yo uti pe classe akomelo uti na classe. Aseka za sirène. Eza banisala kindoki. Omoni même baje oyo. Baje de vidéo bana babeta na benkoni. Wezela ka mwana vandi ye mwana vala na États-Unis abeta na nini. Wana nde pena numéro 3 zaki nango fani po na kati yango. Oya boy. Balobi baje wana pe eza pe foza la très prudent parce que benkoni wana okoko mobeta ngo pena muto mabe
abandi pe kobetelo masolo mabe ba initiation mabe vino koko maneti loki mama ba tablette honnête nga mama gali ba tablette ba o ba Nintendo ba nini en tout cas